Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibumisana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba sango oyo bomisana kozela mokolo na mokolo ya radio Zoomelmail. Lelo basango nini tobombeli bino bandeko babolingo. Lelo basango tobombeli bino ezali oyo ya artiste monene ayebana na Congo mobimba na kombo ya Les Rois de la Forêt Werason. Bandeko babolingo lelo tokolobela makambo oyo etali Les Rois de la Forêt Werason po ete tomeka kotalisa na bakongolais mingi oyo bazali awa na poto oyo bazali komonela fasi ya Les Rois de la Forêt Werason pe bazali kokanisa makanisi mabe na ndenge ya bomoto na ye. Bandeko babolingo toyokaki lobi awa ndenge bato bazalaki ko loba awa na poto eke Werason azali musicien oyo bango bazali kosala eloko te kaka ko soutenir pouvoir en place pe bazali kolia bambongo ya Congo pe koloba n'importe quoi. Balobi ete ba musicien wana bazali komona ndenge ba mama bazali kokufa na este balingi kolobela bango te balingi ko soutenir bango te bazali kowelela kaka ba intérêt na bango. Bandeko babolingo toyokaki mingi oyo bakongolais balobaka yango tozali koyebisa bino bandeko babolingo bamasolo ya poto il faut pas kolandaka yango à 100%. Po ete makambo oyo biso towuti kodécouvrir mpona Ndiema Werason les Rois de la Forêt ezali te oyo bato ya poto bazali koloba oyo ndenge tobengaka yango masolo ya nsima ya ndako. Bandeko babolingo ya Ndiema Werason les Rois de la Forêt azali musicien oyo azali kosala makambo minene mpona bakongolais oyo bazali na baproblème me bato mingi bazali kondima yango te. Kasi tokolakisa bino nano liboso moto moko oyo azali Saint Thomas na makambo nyonso tu Werason asalaka pe ndenge nini bakongolais bazali ba Saint Thomas na makambo oyo Werason azali kosala kuna na Congo pe ndenge nini moto wana awuti kokosa ete Werason adetournaki mbongo oyo bakongolais ya poto bapesaki po ete akende kosala don kuna na este koloba n'importe quoi alors que tango ye azali koloba makambo liboso ya caméra sans même à se justifier alisala banquette po ayeba esika nini oyo amonaki ete Werason Ndiema les Rois de la Forêt aliaki mbongo ya bakongolais ya poto oyo basalaki cotisation mpona bamama ya este po ete alobi ete abetaki concert moko alobi ete azwi mbongo wana po akende kosalisa bamama oyo bazali viole na este. Me ndeko yango avandi ya na bapoto azali koyeba te ke Ndiema Werason
asi asala bamakambo wana kala me ye aza kolala pongi azali kaka koya liboso ya kamera ngulungulu mpona koloba ete Werason ayibi Werason asali boye orke Werason asi asunga bato kala kuna na este apesa bado na ye pe Werason akei meme koasiste bamama wana na Kivu me tozali komona balider mingi awa bazali kaka koyebisa bato bobima na balabala boganga bamama viole bazali kotalisa bato neti bango nde bazali bato ya mawa me mokolo moko te tomoni bango basali ata don oyo ekei kuna na este na kongo na bango kaka makelele ekoloba kobimisaka kaka bato libanda mpo ete bakende komarche kolobaka kaka bamakambo ezanga ntina nzoka nde bango moko basalaka eloko te mpo na mboka na biso bandeko babolingo nakokende mosika te ngai mama Rosalie nakotiela bino nanu na ebandeli botala ndenge mwana mobali oyo asili koloba makambo liboso ya kamera na kombo ya Werason sa meme asala bankete mpo ayeba ete soki makambo azali koloba ezali yango sa meme ayeba ete ntango Werason azali kuna na mboka na Congo makambo nini Werason azali kosala me ayebi yango te pe ezali kaka ye moko te tokolakisa bino mpe lisusu na bandeko mobali mosusu ntango ndeko mobali oyo toyebisaki bino alengisaki bakombatant ayebisi bango ete Werason ndenge azali wana asalaka bado ebele bakongole bagangi bokomona yango nyonso ebongo nsima na yango apres avoir kotala babilili wana tokoyebisa bino oyo nini pe tokolakisa bino oyo nini Werason asali bakote ya este kuna na Kivu papa Botamba tiela biso ba image ya mwana mobali oyo alobaki bilobaloba liboso ya kamera na kombo ya Werason Yangiama de la Forêt s'il vous plaît. Donc ndenge ezali awa Werason akobeta suna Paris te mpo na telemi na sina telemi si peuple aliaki peuple telemi nga moko na apola mbula donc fini mpo na musique congolais kombata totelemi sikoyo bafingi biso trop Paris esalaka eloko te Paris elobaka eloko te Paris basi boye na boye makambo yango esiliki kombata mpe ebandaka na Paris tosukisi mpe na Paris le problème ezali awa Wera akobeta te botunanga pourquoi na akobeta te Wera aza siko nakendaka na ye na Belgique na concert ya année passée ya 2008 basangisaka mbongo mpona bacombattant bazwa mbongo wana mpo batinda yango na Goma alors mbongo wana ti lelo nombre yango toyeba ye te toyebi yango mpe te tomona yango te alia yango nabenga ye na madu na sino Werason ndenge nini masolo wana eti koleka na concert mpona bandeko na biso oyo bakufi na Goma na Bukavu totinda mbongo wana na modele nyonso etanke ambassadeur de la paix ayebisenga tokutana na Paris tokomi na Paris tomona ye te akomi kofinga biso akomi kolobela ye a danger boye na boye yango tour oyo akotikala lisusu kobeta na Paris te masolo na ye elali alobaki na ngai mokolo akozwa ngai akobetanga filme na Kinshasa na ndimi na famille noble koleka ye donc ndenge ali wana soki akobetisa ngai na king bo nzambe akosala kaka yango wana donc lelo totelemi akobeta te na mboka oyo makambo na ye esili na kasi ya mboka oyo soki biso tokoli awa na poto soki biso toya liboso na ye na poto awa akobeta awa na poto oyo na Paris oyo Paris oyo match esili papa mba il est pour rien Werason il est pour rien tout le peuple de biso Werason nous doit sauver par la caméra. Bandeko babolingo bowiti kolanda ndenge nini mwana mobali oyo asili koloba n'importe quoi liboso ya kamera pe bandeko mibali wana ndenge bomoni bawiti koganga mpona koloba ete Yangiama de la Forêt asalaka eloko te pe bandimi yango te me bazali koyeba te ke ntango bango bavandeli makambo ezanga ntina na poto kozela kaka mbongo ya social kolia basemoun mpe omeli biere olali kokotelaka basi bamabala bazali kolekisa lere awa
bazali koyeba te ke bato mosusu na Kinshasa bazali koprogresse sans ke bango bayeba. Bandeko ba bolingo tokokende lisusu mosika te. Sikoyo bokotala ba evre nini oyo Yangyema de la Forêt oyo asala kuna na mboka, ndenge nini badon oyo azali kokende kopesa ba mama oyo bazali violé oyo bamoni pasi kuna na Congo. Alors que bato mosusu bazali koloba ete bazali kanga koyemba musique, bazali kokipe ba mama oyo bazali violé te, bato bazali na Kivu kuna bakipaka bango te. Alors que bango kutunde moto bazali kokende ko assister ba victime wana pe kosolola na bango, me ba opposant congolais na bino oyo bavandi ya na poto. Mokolo moko te tomoni ete basali penza don oyo balobi ete don moko ya kafu tosangisa mbongo mpo totindela bamama wana na este oyo bazali viole. Rien kaka kokosa makambo ya lokuta kosenga bato bambongo mpona baradio na bango. Bosala cotisation mpona radio. Tolingi tofungola radio moko na kote ya Congo Brazzaville, bosala bacotisation lokuta na lokuta kaka kokosa. Alors que na minute oyo ba congolais bazali na besoin ya bato balingi peuple oyo bazali kosala ba action ezali komonana. Bandeko tokokende mosika te, botala ba evre ya Yangyema oyo asalaki oyo pe akendeki ko assister ba mama oyo bazali violé, ba mama na bazalaki na esengo. Yangyema apesi bango message, pe ba mama wana bapesi pe Yangyema message na ye. Tolanda ebongo sima tozongela masolo na biso. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Jambo yenu. Nafurahi. Mama nasepeli mingi komona bino. Parce que bilo de bobota wa biso. Mwenjo mwe tuzalaka. Bomemaka biso pendant 9 mois na libumu. Tutumaka 9 mois. Bit bena ya tourner na ngai oyo na ye na este. Nalobaki non. Na beta concert, mwanda mwona kozwa. Kiloko yenye nitapata Na kanisa pe bino. Ni wakumbuke wa mama. Na sepeli mingi ndio lobike okosala message ya comité contre la violence. Mais tulisumbulikaka sana. Asante baba. Tomona kipasi mingi. Merci mingi kwa message wanakopesa. Asante baba. Mungu akusaidie. Maman. Merci mingi mama. Na wewe merci baba, Mungu akusaidie. Merci. Na mzidi kututumia matibabu si baba kaji, bali tubakaka na tukavunjika na magonjwa mbalimbali bakaenda banatuachia nayo. Asante baba. Leo baba basala kibiso violence tukala ki bandika bakajori teningo moni na ba maladi msusu ebele donc yango tozola ndao. Maman, na geste mtu na sali kuzaba mama. Kwa hii geste kidogo nyemi na waletea wa mama. Même ilamba ya mwili bomba baba, ya mwili pesa mwana vale. Ile nguo njoo nafinikaka mtu. Parce que soki ilamba zati na mtoto wa mtu. Sababu kama mtu chi hakuna heshima. Banda kusaba action wana. Mbele wafanye ile vitendo vile. Balongola kibilamba na. Wale watosha manguo. Ya ngana yuko sumsa bilamba wana. Njoo maana mimi na pia warudishia. Des issues de viol. Cause de viol, hein? Comment on a? Chikuru Rehema. Chikuru Rehema ndeko. Sikuru nakaya mwana. Kwanza ni mwana yuko kama parce que mtu buchi na limu nayo. Huyu ni mtoto wako shule njoo. Bate la mwana mwanamu. Moni mtasana kama mtu kizana zangu. Parce que quand tu dis à vous soma kasi. Mungu ndio atakusaidia. Bona yeye aibike yuza mama na yeye. Mungu ndio anayo kama wenje mama na yeye aliyo. Wenje mama yake na. So kanisiga kama kambona akolibishe mwana te. Kafikiri kwa ile mambo itamza. Mtu asala kama mtu te. Nzambe na sala kama mtu. Mungu ndio anambaka.
donc ndenge bimina libumu aza mwana na yo Kiza natoka kutumbe yako ni mtoto wako.